Fete nini ko Kongwelegi ko fiba bonbon. Glace mkisi la sexy. Bato baloba ki mingi pona glace. Super MC. Bato bafinga ki mingi pona glace la sexy. Sans kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Jambo ya kotale la sexy. Eriches Kame ya komone la sexy. Viena Mastreza Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika. Précis Pro, la même magique. La famille Mizi. Agence ya moko o elongo libana kini complexe à car ke bala kimbambala surtout musicien ko tamona kimbambala te ke ba milinga iko sopa yo solo la Adams business avec Adamo Kumbo mutu ke kolonga Dubai comme Kinshasa net na film on comprendre te. Notre service est basé sur le fret maritime et aérien. Nous faisons des arrangements pour visa Dubaï, visa 2 semaines, visa 1 mois, visa 2 mois. C'est disponible ici à Adams Agency. Par exemple, vous avez besoin de commander une histoire à Dubaï et nous sommes là pour permettre à ce que les gens qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas la possibilité de voyager, de venir acheter des histoires de Dubaï mais sans pour autant voyager. Nous organisons des groupes des conteneurs de 40 pieds, il y a des conteneurs de 20 pieds. Avantage à Bissou na bango za ke osomi mutuka na Dubai, vous avez possibilité ya kucha biloko na yo mutuka kati ya mutuka ko ya ofuta le même prix ni ofuta ka mbongo no ya mutuka autant de lignes okani na mutuka ya mondo ofuta sans complexe olingi jeep olingi mon bébé olingi ata train olongo Dubai oyati komoko. Je vous invite à venir à l'agence Adams Business. Nous faisons des visas à $130 seulement. 3 jours vous avez votre visa. Et il y a un service d'accueil à partir de l'aéroport de Dubaï. Il y a une voiture qui vient vous chercher et vous déposer à l'hôtel. Et nous allons vous encadrer pendant votre processus d'achat à Dubaï. Vous pouvez nous contacter. Adams Business. Rapidité, différence et confiance. Oui, bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout. Quand on est dans le bar, merci Nabino. Tout vous aura toujours branché. On vous met quand même pas qu'on s'appelle la mignon de la presse. Donc on est là toujours pour vous satisfaire. Merci à vous tous qui nous suivez depuis Paris. Là je vois Gracie Mizi leader. Babi, merci à toi Gracie Mizi. Merci à JP Maya aussi. Merci. C'est toujours bel et bien moi, la mignon de la presse, votre servante. Nous avons l'habitude de représenter Bino émission Découvrons ensemble. Quand on est à Masona Bino, donc Masola Découvrons ensemble et Bandi. Nous sommes dans la ville province de Kinshasa. Toza na place il y a gare centrale. On va la gare centrale à Kinshasa. Batebele Bayebi. Merci. Na remercie l'équipe Nanga Mobimba. Là je vois Tracy Pro, mon réalisateur. Merci à toi. Bon, pour aujourd'hui, ma solo Robert a vraiment un musicien chrétien moko. Vous voyez déjà, c'est pas la toute première fois na Yambaye. Que Zambala peut-être Yami Balé, je pense na Yamba. C'est un musicien chrétien juste après Matanga. Autoute Kolela et Longola Bandeko Tokundi frère Aimé Makengo. Maintenant, je reçois pour vous un musicien chrétien. Comme Robert a pu ma solo naie. Ami kapé ko décortiquer les biso. Question te reposer pas répondre dans l'issola merci à vous tous, merci au prophète Guy Kanga. Masola découvrons ensemble et Bandi. Sans plus tarder, je dis déjà bonjour frère Kams. Bonjour ma sœur Glody, bonjour à tout le monde au Bazo Landabiso. Na Kinshasa, na Brazzaville, bana Poto, bana Angola, bana ya Asie, bana ya Londres, Nzambe nanga pambola bino, ne zappez pas ko zappete, zala scotché branché, liboso à micro, votre humble serviteur frère Kams Kamanda, Moyembi Nankolo, l'homme de Ifona Zoua, l'homme de Yesunde Champion, l'homme de TT Telestai.
Yes, l'homme de Yanola Losambo, vraiment. Vraiment, merci frère Kams. Mais avant, les téléspectateurs, mais on a téléspectateurs, nous sommes au Landa. On a avant de poser la question, mais message nous me met on en bayoka. Surprise nous me met avant na côté na profondeur. Ah, surprise na me met bango za sango ya zane loko. Pardon? Sango ya na zane loko. Wana si. Zane loko. Na ne loko. Na kanti batyon so ba landa biso ba peine loko. Et là, il faut le barrer bien. Yom tokoye beloko hein? Ouais. Yom tokoye ba menga na ne loko. Na vite yom to landa wana nini. To yo za na nini menga na ne loko. Donc surprise en wana. Mais ma belle surprise de te dévoiler à sous surprise te. Mais on va prendre mon bayo qui est non, to zane loko. Bien na zane loko. C'est ça non? Na ne loko. Ale loko. El loko ça prochain album tozo bimisa na kansi da Nicolezo ya na ne loko. Yondem to ebe loko ni no na. Vraiment merci. On a tobé taper ma solo ya album na yo ezoya hein. Prochainement album ezoya tobé ta ma solo na ke na zane loko. Ne tote ko ba il faut na zoa. Merci frère Kams. Mais frère Kams, tout le monde qui a pu le matin à terre, il a fait aimer. N'a pas pu le frère aimer. Non, on a un peu busy. Mais paix à son âme. Paix à son âme, vraiment. Nzambe a yamba bomo ine na kimia. On a un peu busy. Dans la na Kinshasa, mais on a busy. Il y a on a zalaité. Raison est ça. Occupation en négeni yango e kanga ki oti na niveau même na sortie accord, même na lever accord aux acquittés. Non, bref, na la busy. Naranisi soki nzambe apesaka temps na ninga nazala lokola temps pe pesa magite yango nazalaki te mais yaza ndeko oyo nasepelaki ne mingi de son vivant molimo ne pe mana kimia. Vraiment merci frère Kams, mais tu que ça la plus bande comme mini surtout ba o ba tala rabiso libanda mboka ba diaspora nde to benga bango ke non ba musicien chrétien hein bozo na bolingote apparemment eza nini yango dernièrement to betano ma solo wana mais yo lo baka o boy mais ko yo événement ngo e to benga ta événement ndeko makengo za suna biso te mais to moni présence na bino te poso lo bika yo za ki busy c'est que bino tout boza ki busy na matanga mninga. Non tozo définir bolingo mabe amour définition nango to salango bien te bana nzambe oyo nzambe apesa ki tamba zala ki wana ba musicien chrétien belé isatu to mi balé toto ba mi balé nzamba zo lokumu parce que belé ba 1500 nzamba zo lokumu parce que mi balé e bandaka e belé bandana mi balé donc to zala ki déjà belé vraiment merci pour na ba musicien chrétien o ba représenter o défendre bango o défendre ba musicien chrétien na bozambo lingoté. Mais nous comprendre que nous Glody ozo parler à mama bolingo na ebite so na ndako na na saka loso avenue Mobimba ba anzala est-ce que na ko kabola saka loso na avenue Mobimba je ne pense pas amour ezali mais na ko kabola saka loso na avenue Mobimba te zo dépendre pe na ba relation o zala ki na ngona batu mais na kati na langa na nkolo e bonga biso ne soto zala mais lokola nzambe apesa ki tante ba o bazala ki nzamba pambola bango biso ba misusu to zela arabe mais sœur Glody pourquoi bino souci na bino ezato zalaka na ba bibembe na ba matanga bisika bato bazo bibembe ra te poza tanga pasité bino molika bo sepela ba mona bino keno bo sangani 5 6 boke bo sali concert bo sepel non ma mutazo souffrir ata bembe te est-ce que tangu ye abanai ko bela beli tamulai bo mona ba message ya SOS eleka est-ce que o sala te loko mona part na yo na part nanga na pesa eloko te mais na part nanga na lobelela ka yango na émission nini tozala ki na frère nanga Chaka to sola ki na ye na chaîne mona RTFS 1 to loba ki makambo yango to loba ki pe ko lobelela na kati mais malgré na soi ki tente ya pesa te loko donc ils en sens wana mais ndeko nanga Glody eloko msuna ko yebisa yo omoni mai loko la fleuve na biso ko lukana yo to zwa moi kaya samukeo ko boaka obina ko retrouver na Brazzaville. C'est un peu difficile pour mon angotam sur Brazzaville parce que baleleki munene mais pour nabiso to lobby nzambe nabiso azwa molimo na ye na kimia. Merci. Na kimia tant que bino boyede te bokundi epete. Nana lobi to kundi ete. Oye bani j'ai Chaka et moi lobi famille na ye mutu kundi frère aimer makengo ba musicien chrétien te preuve en que na matanga boyeka kasoki deux. Est-ce que biso to kenda ko saila nzambe poto kundanaka? Non. Pour la rater mais on est à dernier hommage pour nga rendre et arrosons à sous-souté pour monnaie sous-souté. Fallait que ça là m'a amené à souka. Les arabons bongote. Pour ça ku feli mama to papa. O ça ben faut on so que oya souka papa so soya ngwana et que arrosons à souté. C'est pas ça? Et loko on a kondana ka batu na ba so lingo pesa frère Kams jaquette bato ba landanga na poto. Moment yango.
so lingo pesa nga voiture moment yango so lingo pesa nga soulier moment yango so lingo tindela nga 300 € moment yango kozela te na kufa bongo tinde oya ko rendre nga dernier hommage kozela te na kufa po ya na ba jeep climatisé oya ko lela frère Kams non tala moment o nga fona lia ta na zana bo moyi yango na lobi totika babiloko to bengaka messe de condamnation batumusu babe en messe de requiem mais ngana benga en messe de condamnation l'axinine tango zalaki na sena moyo salaki nzambete tango zalaki na sena moyo tambola na kobanga nzambete tango zalaki na sena moyo zalaki na ba relation bien na batute tango zalaki na sena moyo olingaki tokutana na batu osala musala o esengeli tamusu batu basala soki ndeni ozela tango kufi ba memio na cathédrale du centenaire na cathédrale du centenaire ba biba sala lo messe ngana benga en messe de condamnation eza messe de requiem te ndeko eme makengo molimo ne pe manakima basambisa ke bembete molimo ne pe manakimia. Bien sûr quand dans le basam c'est bembete mais eza ba leçon tozo tirer bo ba ya mabe bo sanini bo boire ya malambo sanini bo copier nazo mona zo beta c'était trop na likambo etali relation ce ko ngolo bani frère eme makengo azana ba relation bien tena bino ba musicien créateur to neni nazo lo ba bongo te na AMCC mokonza AMCC azali ngana zakara frère naza membre AMCC mais mokonza AMCC azali nkolokutana e otuna e tala ina déjà et le ko appelle la soulever qui pas frère José Ndita besoin de quoi la carte ya assemblée nationale bo pesa ba mention non ils arabongo te frère même à Kengo place à Kei Molimo ne pe manakimia non yebi sanga nani na kata AMCC au participer na nini o pesa mention na mention elingo ba kenan o pesa pe moi point de vue na moi idée na to salela tambora ke notre frère même à Kengo azobela est-ce que zo ki tana yo lo bango na kati ya assemblée na bino ya AMCC Aujourd'hui, tant que tu as mokonza AMCC, oui, à répondre ni. À ça qui on a mambo. On est à ma soeur, soyez un membre, il y a la président, oh président Royo qui te occupe, tu rappelles à un membre. Bande quoi AMCC to zala na bolingo, so qui ne quoi zo bela, to monaye, to bondisaye, ata eloko ezate mais présence est fortifiée. Ce peine de quoi zuli kama ya kufa. Tokutana na ye to rendre ba dernier hommage. Ndo linga ibongo. Na linga bongo tende yo comprendre que bosali mabe. Ndeko même akengo molimo ne pe manakimia. Olobi to comprendre que yo comprendre que bosali mabe. Na linga to lo ba bongo sauf que yo moko comprendre que bosali mabe. Mabe na ndeni. Tout bandela. Vraiment merci, il s'appelle frère Kams Kamanda. Babi nazane loko mikolo ne na loko. Frère Kams na loko. Oh ba il faut nazo comme si na loko. Ipse sunanu message ni ngo pesa bande ronyon so bazolanda yo na loko na bumo asikozo ya na ngo kena ozane loko. Eloko eza daeza force mutu. Eloko eza identité mutu. Eloko eza eloko pesa mutu courage. Ba te belé na ba vie na bango so kotali, ba gagner ba vie, ba zui espoir po bazaki na eloko. Yango tozo kende na lisolo ya ndeko na biso Rachel. Ayaki kozwa mwana o ba bengi na kombo ya Joseph parce que Joseph elaki mwana mususu aya. Pona nini azwaki mwana na po azaki na eloko. Eloko nini ezaki mandragore o yazwaki auprès ya Ribin o azalaki mwana ya grande sœur na Léa parce que ton bazaki na libala Léa abanda concevoir Rachel azo concevoir te yango tobi azana eloko to yebi pe lisolo ya ndeko na biso mususu ba bengaki na kombo ya Rit ayaki kupe kokutana na Boaz azui quelque chose de circonstance ezali Boaz po azaki na eloko to yebi ndeko na biso Joseph ayaki kokota na ndako Potifar ayaki kokoma mokonzi po azaki na eloko yango na lobanga na eloko yo mto olanda ngo wana eloko nini wana eloko nini ndeko batu bako découvrir makambo wana na album angosko album onza combien de chants banzembo combien non banzembo eza tellement ébélé eza 10 titres mais siko eza na actualité eza il faut nazwa. Donc il faut lancer coup dans le sali ça des cartons dans pété hein et c'est vendre il faut lancer et saliper na OK on peut ming teneti teramite oh mais et teramite pour na yo ki na ngo pe la tene ba misusu na to yo kakawana ngala mo lo il faut lancer on pe na ezaki na on pe na marché te na mo ndire o sa confusion côté kama na ko yo kama eza biloko mibale ba yo kaso ba sombi. Non, lelo batu bazana bazo somba basala ba achat électronique. Oh. Oui. Électronique comment? Na internet. C'est-à-dire au tché yango bazo somba on internet. Bazo somba on internet
eza na mbongo ebele koleka ta mosusu nde totambusa ba CD boye. Yo marché na osala na internet. Non, nga nasalaka marché d'internet te bato bayebi nga bazolanda nga naza international. Nga natambolaka na monde entier ta mosusu oyebaka te nazo informe yo natambolaka na monde entier bamboka nyonso nakendaka wana c'est ba place basombaka ba CD na Kinshasa na bosa te bana Kinshasa basomba CD na nga mingi. Donc wana na kozala ingrate bana Kinshasa basombi ba CD nzamba pambola bino ba DVD bosombi yango. Dernièrement na utozwa don ya gouv tamsu na koloba ngo na internet mais na koloba ngo te comme da kota de na ba gouv kuna ba pese don na ndeni. Nazaki na concert na salle moko munene bato bayebi na RDC na Hôtel Venice nde bisika gouverneur azui ba CD belé na ba DVD akaboleli mutu nyonso azalaki wana batini na province mais wana nde place otu na nga CD ngo etekamite vraiment. Vraiment OK concert OK ça sona promotion ba album no belé et comme si na niveau betaki bale po gouvaya ki tondeni. Non ezali kamba message il faut nazwa. Et puis na kata il faut nazwa to na banzembo neti Yesu nde champion. So olongoli Yesu nde champion to na banzembo neti tete telestai. Yoka banzembo neti tete. Yesu yoka mutu mwa yemba makamba tete telestai. Yoka sina yoka yote. Voilà, de tete telestai. Et puis batunde bazolanda bazoyebake nzembo na yemba alléluia papa obe nzembo neza nzembo na ngoyebi yango. Combien de fois toyebi. Mais sikoyo même nzamba zoyebisa Abraham nakokomisa kombo na munene mais yo mutu muke. Frère Kams kombo eza munene mutu muke. Elaksini alléluia papa toyemba ngo mokili mobimba. Okotuna nga na zwi mbongo combien? Batu nyonso babongola motema na nzela ya alléluia papa. César eza déjà mbongo ebele na koti na banka lola. Eza ba question su batu bakotuna nga te. Alléluia papa lelo ba yemba ngo Kinshasa monde entier ba yemba ona balingala na ba français ngande muna komango. Donc atana somba lopango te na mbongo alléluia papa elakisi batu nyonso babongola motema na ba campagne tant tozo yemba nzamba azobakisa likolo. Dona un milliardaire. Vraiment, vous en êtes là. Nana loko. Vraiment, comprenez l'ambiance qui règne ici. Vraiment, je suis avec le frère Kams Kamanda. Balobi, a un message, n'a loko. Boyo qui est au petit peu na solo pe. Ya papa et même kengo. Pour la raison na mutumso tu na mambo te frère Kams. Ko condamné ngate po yone musicien chrétien na yambi juste après mamu événement ya matanga. Hein? Donc c'est comprendre. Si liga tende ko Glody. Si non, c'est quand même téléspectateur qui est au petit ma solo. Vraiment merci. C'est vraiment la joie. Je dis merci à mon vieux JP Maya, pourquoi pas à Matou Idole depuis la Suède, ma sola la mignon de la presse, mon vieux Matou Idole, ça continue. Pourquoi pas à l'honorable Bachaimbi. Frère Kam, c'est qu'on chutait vraiment na fin de l'émission Oyo, bande retour balandi yo, liloba moko ya suka et après tu côté na rubrique na biso. Émission Sili. Comment aussi là, to là. Mais tu Melita. Oh, tu es au télé après tous. Yo bengi biso na parler to bo. Olobi liloba suka. Mama tumboli. Na pesimbote na bayenyo so balandi biso. Vraiment votre humble serviteur frère Kams Kamanda moyembi nankolo ndeko na bino mwana na bino leki na bino yaya na bino noko na bino papa leki vraiment nyonso ya bino tala album kitoko wana na saleli bino il faut nazwa mutu fozwa Yesu nde champion faut yebake Yesu nde aza champion tete telestai soki na bomono kimi ezali ganga tete telestai tout est accompli. Vraiment numéro na biso to pesa ngo kaka na suka voilà. Vraiment album est disponible on a besoin ngo to repesa na suka numéro comme ça pour contacter biso facile. Oui, numéro pesa déjà affiché wana tango pesa mais bana bandola émission bandeti suka bamu numéro zana isa il a invité na biso frère Kams Kamanda mais na baksamolo mo muke na AMC sango bokomi na niveau ni Matoka bwana yebisa biso no elo nyo bo sala mikolo bien bo préparer nini bien 2015 angoyo bilan na bino ya 2014 zaki nini na AMCC to komi na 4 ya 2015. Naza mal placé pour na répondre parce que naza mal placé pour na répondre na question parce que naza même pas comité ya AMCC nga naza frère Kams Kamanda na la transformation tozo bunda nzamba sunga nzamba fungula ba porte fungula bikuke parce que yeka ndem ta kotombola voilà mais na otali makambo AMCC mukolo kutana mukambi na biso na bino ba membre bo bino lote bakumba bino rabwe non na lobby boy ba cuisine mususu eza interne mais na lobby okutana na grand frère na biso waza mukambi ya AMCC au répondre na ba question
Vraiment merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mais avant tout, les canons dans la rubrique Nabiso connaissance sur la Bible. Frère Kamska Manda, peut-être 2 versets quand des alara, Mokoana, au lundi peuple de Dieu pendant 1 minute, bien 2 minutes. La Bible dit voici mon serviteur, voici mon serviteur. Vous pouvez tenir. Ok. La Bible dit voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il sera très haut placé. Tobo sanate bien aimé. Bilaka on ezapona yo. Okito mata yonde nzamba zolobelake yonde il faut prospérer. Yonde faut mata. Yonde faut kende susu musika. Mais pourquoi na niveau wana kangama na nzambe. Pourquoi na niveau wana pusana na nzambe. Pourquoi na niveau wana yaka epa nzambe. Tobo sanate biso nyonso lisolo ya ndeko na biso Zaché. Zaché ponkolo simba ye a pusana ki. Nkolo amoni ye, nkolo ayoki ye, amati na sycomore. Nde nkolo ayoko simba yo. Bien aimé yo mtozo landa biso, ozana besoin nzamba simba yo, mais pusana. Ozana besoin nzamba simba yo, loba ayoka, amona yo, boya ko simba yo. Voilà tu ebisu lisolo ya ndeko na biso Rit. Rit azalaki mwana oyo, azalaki pe na libala ya na ndeko na ye mususu bala na kina ye wana. Mobali na ye yokokufa, sima mobali ne kokufa. Vraiment azwaki initiative ya kolanda belle-mère na ye oyo azalaki Naomi. Naomi kuta benganya bi Rit yozo landanga. O landanga est-ce na libumu nanga na suna mwana ona kobota po bala yo. Rit abaki te nazo landa yo pona mwana te nazo landa yo pona nzambe na yo. Bien aimé, est-ce que yo landaka nzambe pona nini? O landaka nzambe pona raison nini? Nzamba zalokumu tingama na nkolo Nkolo aropesa eza posa ya motema na. Merci. Merci amen frère Kamska Manda, vraiment moi capella toko kabona bongo te to senti que frère Kamsa ni ataki mabele akota ki pena na kata Congo langue partout dans le monde bazu frère Kamska Manda surtout na micro ya la mignon de la presse. Rachel ozali wapi ngaye yo telema kumi sanzambe nakolela lisusu te yo pesi ngai Joseph elakisi mosusu waya olongoli soni na ngai nakolela lisusu te kolela na ngai esili lelo Yesu nde champion azali nde champion nafungoli canal celeste na moni bitumba nyonso Yesu abunda na satana azali nde champion mpona libota na ngai azalinde chabo mpona libota chabo. Merci frère Kamsa Yesunde champion bisonde balongi. Merci numéro de contact na yo rapidement na bandeko 00243 9 98 21 99 58 pona Kishasa 9 98 21 99 58 sobo bengi bozo frère Kamska Manda nzambe na ngapambola. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Merci on a Hollande et qui est prophète Guy Kanga Azolanda Biso vraiment avec attention. Merci, cette belle émission d'aujourd'hui a fait plaisir à l'honorable Bachaïmi Mokonzaba l'info. Merci à papa Jean-Marie Diasuka Kanda, mon papa que j'aime beaucoup, papa Eli Nalela fort. Merci Nabino tout Volandi Biso de partout. C'était là le frère Kamska Manda qui était reçu par la mignon de la presse Glody Diasuka Kanda Lobaka. Moi la mukena ba chance na ebele. Ngana bino ya libela quoi ngana bino, donc on est là jusqu'à fatigué donc mutuba okima azate. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. Pour aujourd'hui la mignon de la presse vous dit au revoir. Indi tozala kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi tozala biso ba sponsor tozosala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi ça somoni masolo ngo vedi ba maître Maurice pe okotango ba Eric Mande pe ba koti masolo ngo babi boss de boss moi Mirajab vedi Congo leng mobima na Paris tozosala promotion babi moi mi Capsa donc na yebisi bino ba congolais na oui c'est nos congolais des congolais na biso no Kenya pe la mukina masolo ngo ba Kenya pe ba e mabe donc toza na mama na agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo ka ngoka na sango oyo ka simbizi la sexa kuna auditete etali oyo ka na sango na minute oyo moi mi Caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous avez besoin kumba kara danger agence
Moi Bikafe. Balobi Jaguar. Ezalié. Éclair. Ezalié. Petit tété. Ezalié. Hélicoptère. Ezalié.